héritier côté le rôle à Charlot, à ti le rôle à Charlot, bah musicien naé, la monde le rôle à bande à Charlot, moi pas à Charlot, bah tout bandon dans Charlot na film. Ce Charlot ça le comment bah na mokili paper ve na salle morote oyo paper va robeta et c'est mutu il y a on appelle par exemple ba salle ba 20 000 to kokolango facile ba 17 maman tala paper ve billetterie fongama na 12h avant to koma 12h20 6500 billets vendus oyo mwana wana héritier ya zoba ateki na pasi akabina ba billet to solanga lo ba vérité ba na moi miki ba zoba Fabrica ça les héritier yo monté Fabrica ça beti na poto kan équipe à poto à l'élite à l'obité après fali devoir to PCO zoba na batuna ba zoba ba manix zela mère ce sont des zoba tala bango batuna ba zoba ba kisinjora mama kisinjora c'est un zoba c'est un doki ba auto boma zela njora to tikete boto lia mimi tikeva awa yo njora na moi ça fali nana yo mona te pesa nana pesa moi nana njora ya zoba ya ndoki ya musenzi ya muto apasi mbongo basali na nzambe tout omelaka na bango badiamba tozwaka na bango basi ya ndumba oyebi bien bamelaka bamitu rouge batiaka bankoro bamelaka bakolo mboka faire un sala honneur ya Afrique honneur à musique ya Congo ba héritier ba zoba ba fali ba sala honneur na bango na basi na bango na bana bango na ba entourage na bango. Bonjour, bonsoir très chers téléspectateurs, les amis de la grande découverte. Merci vraiment pour votre fidélité. Merci d'avoir toujours fidèle pour nous la biso à travers cette belle chaîne, la grande découverte. On va dire pour la première fois, vous s'abonner, vous liker, vous commenter, vous partager. Et ça, la biso et surtout, monteur sénateur, merci à vous, sans oublier mon boss. Maman Nadège, mère boss, mon boss, gros bisous aux amis. Donc, on a tous Bambo Tébélé. Merci à la grande famille et à la grande découverte. Vraiment, je suis heureuse de vous retrouver encore par rapport à l'actualité. On a bisous pour partager et on a invité Nangaï au Azan à Combo et à Liverpool. Nous sommes au Liverpool, Azan est représenté. Si réellement, Nazar, et le moment qu'on a caméraman, on a aussi la chambre Solana, invité Nangaï Liverpool. Bonjour Liverpool. Bonjour maman. Bonne santé. Zambo Batela. Zambo Azo Batela. Et important Zambo Batela. Zambo vraiment Batela. Merci na batutu balinga biso. Ba Gaulois, ba gladiateur, ba fanatique de la bonne musique pour ba pesa biso litoyi. Pour un message aux ala capter dans la musique à Congo. Pesa biso confiance, pesa biso opportunité. Nous tous les Kaboué, on la mission vraiment. Merci à papa Veni Kabouloni à l'époque numéro 1 de la musique africaine. Nous avons zongi sa musique na poto. Le lot tout le monde va tout bas bêta calme. Félicitations à eux. Nous avons le bazar motoyambo, le lot où tout le monde musique zongi na poto même toi chapeauté ou le papa on va zater pour déjà bien terminé la mission de Pefongwama sans défaite. Toujours qu'il y a vers soldat. Avant aussi, ça tombe sous année, tombe sous mois octobre ou novembre déjà. Tu vas comprendre les billets, la mission et qui est bien. Merci à l'Africain, bonjour, bon Yambi, papier revient à monter, ma bon Yambi concert pour parmi les meilleurs événements, il y a l'Africain en 2025, au Torozala. Il y a show belé, à niveau de la France, mais papier avant ça parmi les meilleurs musiciens, na ba fan ebele na mokili balakisi yango lobi to mona ki balakisi yango wapi balakisi yango ba fanatique na balakisi ke to OK boza mobono so ba billet pour lelo bosolo côté bosolo côté merci malobo mboka yo ba réponse mboka pour la détail yo sur là dans ba production eza ebele na mini to na yo arena yo arena ba répétition na biso toujours là espace jardin d'Eden dans ma campagne, reste au à chaque mardi, jeudi, tout ça, croisement, Roumade et
Avec Cardozo Mamba, Germain de Den. Après, on a album à ma musicien déjà tout bandit. Musicien bandaki, Papa Hervé. Azal Souana pour représenter notre deuxième chanteuse et Rodman la belle. Il y a Ferrego la porte de Missa Moi, la Bissore Bochulo, le peuple juste la Bissore, autres gens qui n'avaient pas le monde qui. Missa Moi, Nabino, apparemment, vous avez la relation. L'important, c'est que Missa Bochulo, mais aussi toi, la sœur Nabiso, Azoya. Faire vers nos sacs, mon avis, annonce la studio, derrière nous, ça a la chambre, le bas, ça a la chambre. Donc, tout solo, en fait, vraiment, tout solo, là, on te merci beaucoup, Hubert, pour éclaircir le programme de il y a Papa Hervé, tout directement par rapport à l'actualité. Papa Hervé a fait là, concert à Poto, on a engagé Carayo pour les ils ont engagé les abonnés. Mais quand on va bon, ça la religion, qui Papa Hervé a fait là, concert à Poto, parce que nous, Papa Hervé a été obéta dans sa reine après, il fallait, hein. Ils ont été obéta la cima. Il est battu qui Liu Mutofongola. Donc, on la cima. Tant on a dit on la cima. On la liboso. On a la cima. Nous sommes tout bêta pour l'honneur et la musique à Congo. Tout bêta bien. Quand on va faire une musique na poto pour battre des jours nous abandonner na poto maman. Et du poto du surtout de poto. On doit la poto à Kinshasa pour le téléphone na biso et sur la trop. Quand on va faire rigolo en faisant ça musique na poto, faire rigolo ba ça la 3 jours na poto. La période où tous en a été, tout compte à pointant. 2 jours, 3 jours, vendredi, biloko euta Espagne, batekate la France parce que la polo ya marque Adidas au Papa Hervé, balata na Adidas Arena. Après on a samedi nango concert, dimanche nango concert et salamate na génération la jeune na tout ce temps ba combattant ba bundisi musique à Congo. Mais kasi bino pe bulukaka makam mais ba combattant vraiment bobake ba combattant ba bundisi musique à Congo. Ezaki na moment que des filles pe bango. Il y a des filles à bango. Abete ba concert ya bien que. Moi donc ba faire avec musique na poto maman. Abete ba concert ya bien que. Ade filles ba combattant que. Ezaki obeta ba soda baza ba combattant ba tumba la camp palais du peuple. Obeta ya bien que. Obeta ya bien zande fait rigolo la beta château rouge était caté. Ma maman 2 jours batté caté. Dimanche on va dans caillou, la kendate. Donc faire rigolo la papa venir de papa. À son nom ba combattre la taille de te fait. À ça on a du bois de fer. À quoi boire ça bois de fer et on beta sous beta la concert à ma bé. Donc défi au hasard on fait le roi beta la salle on a ce qu'il y a bien. On a besoin d'un tour. En plus, il faut taper 2 fois la poteau. Moi, je vais mettre la poteau. Donc, on va mettre 2 jours la poteau. On va faire la selle au scram. Ils ont dit pendant que vous battez. Et madame, 2 jours la poteau qui samedi, dimanche, on va faire la caillou, on va faire le lobby. Donc, papa avait déjà marqué l'époque, à ça déjà histoire. Donc, le lobby, on va faire 2 jours et c'est vraiment le tour. L'autre question, 40 000 places. 40 000 places, pas même un mois de billet. Si tu as souffert dans tes billets. Oui, il y a plein de besoins à annoncer que billet, si même si tout le monde a billet, Thérèse, on a vision de pas même un mois de billet, si tant de billet, si lui, là-bas, niveau, ça, là-bas, 20 000, 17 000, 13 000, déjà, 25 000, je ne sais pas faire avec tout le temps. Moi, ça, 17 000. 20 000, je ne sais pas faire le niveau de mon kilito bêta. Mon kilino au Canada, aux États-Unis, au Australie, au Japon. Au Canada, la mokili papa veut à la salle moroté papa va au bêta et si c'est mon tour. Il y a un peu d'exemple. Bah ça là 20 000 pour facile. Papa veut bien son nom à la 12h. Elle va te comment 12h20, 6500 billets, 20 000. Oyo, moi, na wana héritier à Zoba, à qui n'a pas assis. À Kabina, babi, tout sur la vérité, baba la moi Mickey, Zoba, batina, batuna, balo, bamela, concert à ma bébé, concert à ma bébé, la salité, à Zoba, concert à ma bébé, la salité.
yo monte concert à Salité à Mabé. Concert à Salité papa encore on sali plein là. Plein ouais, yo monte ba fanatique ne va se concert à Salité, il y a Salité à Salité, concert à moins cher depuis musique à Congo banda depuis sera ba Vélondo, na ba Véloambo, na ba Papa Grand Calais, musique à Salité à moins cher, musique au moins à Zoba ou Tobeta. Et quand même on peut permettre de bien en Zoba na plateau papa. Tout le bien non mambo concert à Béthio moment papa biso rançon na on a lobby on a lobby on est papa qui n'a qui bon on a lobby concert na lobby ngambo maison mère non ngambo na yé concert à Salité ba billet tekami moins cher à Kaboli ba billet à soldé ba billet et puis ça le bas du deuxième délégation ko kende et qui était. Donc cela veut dire que c'est la honte. Avec cette musique à Congo Sony, concert de la communauté congolaise, c'est faux. Concert bah ivoirien bah lobité, bah ivoirien bah poster en côté. Faire en fait bah ivoirien. Mais faire scène internationale. Faire en fait bah ivoirien bah le bélango. T'as un niveau. Journal de Côte d'Ivoire bah le concert à faire il y a 40 000 places. Journal il y a Guinée Bissau, le concert a fait rigoler à 40 000 places. Donc concert a fait félicitations au moins de la promotion concert a fait rigoler. Na Nigeria ba Nigérien ba le belango. Na Cameroun ba Camerounais ba le belango. Au talat. Et ça on a biso tout à l'heure. Attends morceau ba le belango ça peut na bête ça rapport honneur et culture na biso mais ça on n'a pas bête. Si on fait ça là honneur et Afrique. Faire ça là honneur et Afrique. Honneur à musique à Congo. Ba héritier ba Zoba ba Fali ba osala honneur na bango. Na basi na bango na ba entourage na bango. Tout cela bien. Non mon Nicolas le traité ba Zoba. Donc musique yo mon ka papa venir mtozo pesa. Na minute mo ba ninga ne so ba fo osala wana. Tout mettre des concerts na niveau ya poto. Moi non Zoba héritier le baraki ngai na obeta des concerts a souffrir non na teka billet. Tout le monde pense vente à billetterie ne salamité. A combien na quelques wapi donc reste ça famille pour avoir 4 peu ma billetterie on va faire un concert billet pas ça soldat et tu as dit pembe face à soldat et tu connais comme quête c'est ça Zoba ah bien peu bobeta qui Adidas arena bino boba qui sont pesi bangote eza wana yo maman le seul musicien congolais ça soldat qui a fait rigoler. Il y a génération de jeunes. Mais ma cambo va ver à Basala na ba niveau la poto na ba VJB na ba vieux Kofi na ba papa Wemba na ba vieux Kester. Ba jeune na ba sala ya moté. Na ko mema batu. Na na ta linzaka ba komité. Mais tozo ya. Les appels honneur ba jeune na ba tu poto. Ils ont continuité ba vieux basala. Félicitations. Mais côté Ndoulé, maman fait à sali siko la musique à Congo na musicien monte ba jeune na salon. Mais quand tu as des productions de niveau Schengen, il s'engana salon. Moi no kutu rita banga fali à sala monte. Dépa banda. Après fali devoir to PCO Zoba na batuna ba Zoba ba Manix zela. Mais ce sont des Zoba tala bango. Batuna ba Zoba ba Kisinjora mama. Kisinjora c'est un Zoba c'est un Doki. Ba oto boma zela. Jora to tikete. Boto lia mimi chikeva awa. Yonjora na moi sa fali nana. Yo mona te pesa nana pesa moi nana njora ya Zoba ya Ndoki ya Musendi ya muto apasi mbongo. Bon, c'est nous, ça problème. Ce sont des Zoba, ce sont des Ndoki. Il y a des choses, maman style, biso aigle, so appelle ce mot, ça m'a bien. Bon, on appelle ça un bon dans lieu public, toke matanga. Il faut nous, mère. On a beau vent à côté, mon papa. Il faut continuer à biso dans la beau vent. Elle est aussi dans la faire un bon côté. Na kenda te na beta porte ba Piana Thompson. Jora banda olongwa barumbu côté la bango qui mo fleuri ba servi makayabu et pas vieux Kofi. Au monde en hôtel au mois de migrer vieux Kofi. Ce sont des bandos qui ce sont des bazoba. Le va changer la langage. Tous les salaires moi nana zoba fallait beta to beta ngo ya koleka ya bango. Et ça tout met à double mais il ne peut pas colande faible mo mais ça ko balanda ka mutute et ça la robeti to to beti mo te zobo héritier ni mo te zobo héritier beti fabrica sa beta ki chef na bango zobo héritier pas ki beti c'est non traité bango ba zoba ngai no ba ki na fandeli bango na finga su moto mambu musote po bo ba to finga la
Pour Borké, c'est tout facile. Mais peut-être Zoba pesa région. On a dit Borké, c'est tout facile. Biso ce que bien biso de film à Belgique public était. Yo ta la Zoba on a grâce Mbis. Zoba moi grâce Mbis na TV sorti un film à Belgique public. Oui bit. Autant la Zoba on a un Chantal Bomono. Maman moi Zoba et l'Oni Mabe le quoi Coco. Mais après Coco. Un film à Belgique public. Autant la Zoba on a un gel show. Un film à Belgique public. Ça compte ba zobo ba manike ba zobo ba njora mais yo bana baroka bon bino pe ba kindingu na bino Muzeki Ndingu c'est un président Muzeki Ndingu a fini na compte ba léopard en film Muzeki Ndingu c'est un léopard à l'équipe nationale à léopard il y a un président ba sapeur tout mais le appelle Papa Hervé ensuite le Papa Hervé c'est un bile Papa Hervé mais c'est un sapeur Oyebi. C'est qu'on a un film à la compte qui s'appelle. Non, mais sous à la compte qui s'appelle. Un film à la compte à Papa Hervé. Il faut voir le musée c'est un président, c'est un défenseur Yamboko. Donc à faire la moussala n'est bien. Bisopé, tous en apprenant la sécurité et défense à musique à Congo et à Papa Hervé. Mais donc on va finir Papa Hervé total. Héritier 18h. Héritier pas fini. À fond la porte. 18h en Piaka. 19h en Piaka. 20h en Piaka. 21h concert avec Sila. Où on fait les portes. Merci. Eh, la porte va faire la porte. Oui, bit. Va faire la porte. Quand on la porte des apparts, tu vas faire la porte c'est un ce Piaka y est mon le concert de producteur va dire faut la porte dans côté là-bas. Pas en côté. Concert à salité. Tu as hérité un le roi Charlot. Allah tu le roi Charlot. Et ce bon dimanche, maman, c'est tout le monde entre Moninga. Entre Moninga le roi Charlot. Concert tout na politique ça va. À côté le roi Charlot. Concert à Charlot. Héritier à côté le rôle à Charlot, à la le rôle à Charlot, bah musicien na y, na monde le rôle à bande à Charlot, moi bande à Charlot, bah tout bande à Charlot na film. Ce Charlot ça le comment bah. Donc ce sont des Charlots, orchestre héritier orchestre à Charlot. Il dit ça là. Merci la maison mère. Héritier Salibisoni. Héritier Salibisoni. On a occupé Héritier Salibisoni yo t'as quitté. Ni mon goût aller dans la TV film à Papa Hervé. Bon ce qu'on a une en ça neni. Allez la TV film à Papa Hervé viens naïe. Oh ya idayi ouais idayi téléma biso faire ezate ke abeta ba concert maison mère ya té faire à téléma yé moko Papa Hervé bit premier concert na biso na poto faire yé moko deuxième concert na biso on bisa yo premier concert na biso na poto o eleka faire baba misaka la eleka poto to beta Zénith déjà faire yé moko na ba Chigito na ba Nicodème Naba Kunzardo, Naba Yagi perd son âme. Oui. Naba Papa Soda, fait rigoler. Yo mon arrêt longue le roi de la forêt. Bien. Si autant tu bêtis, double Adidas ça rien. Tu présenter ba invité tant que ba invité. Mon professionnalisme na musique internationale. Et à que tu rebelle la Véwera, Foyana, Papi Kakol c'est bon de la machine. Véwera ba yemba ndena fait rigoler. On est différent, c'est tout sur la mer. Le papa. 21 ans, la biso papier Carole c'est bon de la machine. Ayana massa na biso Jamaïque, ayana ndeko na ngai go santé, on a famille. On a famille. Sauf quand Zoba on a sankara de Koutande, to bengane na famille na biso. Akene la famille na bango bato Piaka. Ye obengane bollo. Ye kaka la famille ba Gaulois sankara de Kouta, azalaka te poza aza deux fois. Yo moko ozana famille ba Warion. Yo mo ozana famille ya bato héritier. Pour ba spirituel ça na bazalaka te. Wazara bato héritier futeli ba billet. Au moins le niveau bato héritier c'était bato héritier ça veut dire bato héritier il y a maison mère ba équipe ba mon event sur la roya présence il y a rançon de attirer bato ba concert wa bon so wera qui tenan bato wana ba on a concert à maison mère. Est-ce que ça m'a baissé concert il y a maison mère concert il y a maison mère invité bino yo bengisa ki wera yana maison mère to wera c'est un invité na yo invité le wana ti Koffi Olomide invité aye invité mata yemo ba yembi na faire rigola nzembo faire yemba na quartier la ta vrai faux na ba vocal na ye na nzembo ba sala remix ya zobo mwana fali yemba
Na permettre to benga batu déjà baza bazoba ça la bien té ça la bien té yo ben ko finga te mozo ko bazoba ko finga zoba za ko finga zoba ezeka sali la zoba to ba tetara batu bazoba ana batu azana batu yo tika yo babongo ah on est tellement teza ba yo zo ni village on mona fasi numéro na ba ebi yango na zana na bova ba ya toze la bango bino pe soit bo le bobengi merbu ba ye ba tete boleki eza simple mais to la musique ya suma mbute to so ke funda mutu wa chep na mamba musique ba funda no ba tote le ba ke bo saka ba so ba po mbongo eke bino perte oui bien mbongo eke bon niveau relation de za na ngo na mamba musique to zo na ba konzo ba tala ga biso ba biso sa musa biso la défense et sécurité musique ya Congo ba on to ba ko finga papa Hervé ba konti tu ba tala ga ba général comme mon général mon papa John Chibangu atalaka. Pour battre les réseaux sociaux, mon papa, mon général, mon yaya, Chiko Chintambwe, bato ba simbi minduki ya Congo, bato ba singa pena to take Kagame, to take Nanga, to zongise na sima. So tali niveau et mambuto osala. Au moins il est général ou neti mon papa, mon général, mon papa, mon gourou, on a bien dit mon gourou, chef d'état-major armée congolaise. Mon général, mon papa Christian Chiwewe, konza mapinga mutema ya président Tshisekedi, la nena armée congolaise. OK. Il y a zasko grand frère na biso na moni vie na Freddy Badjana, mutema ya maman Nadine Badjana Fondation FMM, toujours il pas actionnaire à Papa Hervé. OK. Azaki actionnaire na WDS Arena, après WDS Arena to after. Na Arena sous Azara actionnaire. Azala rappelé na stade des Martyrs. Azalaki pétan autoutaki poto mutabeti biso de production à Charles Club na Rotana, c'est PDG Freddy Badjana motema ya maman Badjana. Tosolo la pizza. Ba concert ils a bien Papa Hervé ça ba concert, un grand concert au Soyebi ya yu Arena meto beno maramba ba visa oyo. Baninga to moni moi ça va mais bino ma un peu ba difficulté on a besoin de retour na ils ont alisu na maramba yu Arena. Mère. Na oya moke. Na zongi na na zonga moke côté ba invité moi ba konza mboka ba na pesi mbote pe na papa na biso ministre de justice papa Constant Mutamba toujours combattu mais jamais zambati azana na rapport na biso pour na intérêt personnel ya peuple congolais na ba magistrat na ba avocat na ba tutu na ba kondi ya za rapport intérêt ya biso na bino na bana pour nzale ya makasi to luka bato ba lutter pour to vider na biso mukate to ye lelo mère soto fandi maison mère tango yé abandi nanu na nzembo ya Werason o sana maison mère akoti na entrer na ye après tout le monde que maison mère mutebini ici conseil on les a maison mère mutebini ici merci le roi de la forêt toujours aux autres héritiers té bana tout ba on le roi yété tout le monde a que o tika été o sungara ye na bata azana bata ba pasi ateki billet au salaire faire billet na été quand batbaya donc bat na poto batbaye bat maison mère tout le monde vient na biso liot vient na biso Jalon Kosogina vient na biso Jalon Pétrole bazalaki donc cela veut dire que maison mère est représentée na ba concert à Fabregas mais qui te évite d'autre part le salipe bateau bien été na ma concert à Fabregas pour rater bon bagelo peut-être que Fabregas parce que poterie ezani héritage mutarolela héritage mutarolela za mutapasi alelaka moto na tembe te c'est moto piaka moto na piaka mutarolela moto mawa bafi batala to kele mawa Fabregas déjà bimisa babina filé ba iboator azana ba bekam na ye donc aza akolela ba vie te na bana so bingi ba ta Fabregas so bingi babina filé ba iboator équipe wana na poto na Zenit bukani ba ya mado minini ba ya mado ba États-Unis Fabregas a l'équipe héritier ye moto Fabregas a beti na poto kan équipe a poto a l'élite à l'obité sur la qui papa ya le moto ba ta maison mère ba yé na ba sankara ba yé ba papi ka kol ba igo santé ba Jamaïque ba sunga mutu nde na polo be otilo ba finga wera bo déjà tindaka ba finga wera ta malonga maison mère mais on a vu rata la ngote papa mais merci miel de son merci depuis Pomba Boba Mbila merci Fabregas Mbila
merci t'as dit de mon tiki le mbila pour bolonga bino maison obeta avec son écart ya da gambila bokenda ba poto bolia ga bomela ba pe na ba orchestre mais il a pas de benga papa bino pe mozali na festival là bo benga ki papa et pe biso le roi de la forêt qui le roi de la forêt c'est un père si contrat on répondre kaka on les invitations mais ça là il peut bien il y a des invitations ils ont contrat mon rebimi à structurer mais on a grande entreprise il y a qui est honoré festival la première édition malgré tout ce temps et bah comment le papa va jouer qui ça va félicitations mais comment on a game il y a invitation mais on a fallu le roi de la forêt il y a moko bah il m'a moi na wan héritier tant moi na bande ko c'est à soutenir vraiment moi na donc tout le monde connaît que moto na temba ko ya qui là et si vous n'avez pas de sibiso pour mon thème oui que Fabregas peut fallait ça là on a lobby hein ba to maison mère musu basa nzala baza na bango ata za na poto amu tanzala biso ba to kinto ba solo so ba pese moi $2000 enfant na ndako te fa za na posa corrompre vie l'autre te a corrompre vie na biso chano pétrole te a corrompre bango te ba futa bango billet ba ya bango de ba futa billet ba e concert à faire pour honneur ya maison mère to na posa te to benga bango faire azawana asara les honneur na bango c'est fini mutalegi faire na maison mère azate na nyonso na bandaku na mbongo na bana na bana mai mutalegi faire na maison mère azate na bango tout kolongola le roi de la forêt depuis maison mère ça la madoff de Minguez na pesa moto belé venu monsieur de Dieu la moto belé et tikali c'est faire gola na bato sima na bato liboso ngai sniper ba golom na le biango à part le roi de la forêt mutalegi faire na maison mère azate na bato tout au sala wana mutaleki faire na mbongo na bandaku na basale faire obeta 40,000 places na obeta ngo na maison mère to to beta dula dile savina na obeta ngo obeta baninga pe bon banani ba obeta des concerts ba bien na ite kamate siko obeta des concerts ba bien no boka bano ba billet to mo na pesa billet ite kamate faire to mo na pesa billet ite kamate osala honneur ya clan wenge na BCBG pe mutaleki faire na wenge BCBG azate parce que rappelle petit à VJB là on va la vérité la BCBG n'a pas le droit à faire azate au channel muto représenter VJB la 40,000 places muto représenter VJB la double concert est-ce qu'on doit représenter Wenge Mobimba faire gola numéro 1 à musique Afrique mais bonito bossa ka bino moko baninga peso ba chanteuse à rayon on voit ta personne ya wana mwana 2025 on m'a payé pas ah oya na nini ça nini obeta ba bien na été comme soit juste à la 20,000 personnes souffrir to lingi musique wa kababilité faut obeta musique à solo bo solo la musique il fait rigoler mon terrain mais ateki bien l'internet moni ndenge ya faire était comme ya dire ça rien monité et héritier le banquier lancé à soldat ça loin ya muke na obeta non obeta ngode fallait kuta beta ba sala ba 40,000 ba kitna ba sala ba 6,000 7,000 ako beta deux concerts bon yo moi héritier. Donc félicitations à faire rigoler pour l'anglais attaquer un Congolais de père et de mère à faire honorer Congo avec des concerts na poto ba billet si la samedi dimanche ba ya tara ba to ba ke kayute samedi ba ke kayute vendredi ba ke kayute dimanche félicitations pe na ba artiste nyoso ba beti pe ba honorer mboka ba concert à mabe bino moko rumba ebeta mite wata beti barumba hérité eza barumba ya bana mike ya mabe ana rumba te hérité na sala rumba te na troisième mission barumba eza Fabregas après Fabregas na tana ngai bina filet ndeko na ngai filet ndeko na ngai pour Ibrator Ndoki bobi ronaldi ate parola mafuta pa na denilesi mais Ibrator comme isundo ni ndo rabato stoka bando Ibrator Ndoki pour anini pour la poto faut de ndesa asimone longi amona longa de ndesa on lenga la rate bozo beba bozo bate vina bino zo beba bobi ona lino Ndoki moi ça benga na poto wekin ba benga na maison mère ba benga ni yo pas héritier ba benga ni yo yeba benga ni pas confie siko to salami toi la posa na binote na musique pasteur Denis Les Ndoki tika wana musa nzamba lobelo awa ba professeur kangaka nini professeur kangaka tala
lokuta mama mama moto alobaka lokuta ndeko nanga oyebi to la pasteur soki akoloba mpona mboka aloba professeur bien kaloba mpona nga aloba mpona mboka banzala esila guerre esila bato ya mitema mabe miyibi oto ya politicien babongola mitema tosola bete baoloba lokuta mama biso to bakongolais solo ebike baba kotouche mosala nzambe yango na babi basali na nzambe solo na Congo baza te moto atamboli na mai ya kalamu azebisanga mosali na nzambe akufeli mwasi akeka abo oyebi yango bien basali na nzambe tu tomelaka na bango badiamba tozwaka na bango basi ya ndumba oyebi bien bamelaka bamitu rouge batiaka bankoro bamelaka bakolo mboka oyebi mama ndenge biso bamusicien to se comportaka so namoni nzele mo lokwa bonabe ate natya na mwa nkoro po peti ayokanga nde bango basala yango de plus ke biso sikaboye oyebi te me bino bozala na bango yoka si pasteur amoni ser akitoko apembe boye ka ndenga namoni ser boye na leli pasteur pamoni ser boye atali ser apembe boye fo nayeba ndenge mama ngo eza tika basala nzambe kimia babi kosolola na yo makambo ya kisasa oyo ezako mambo basala na nzambe te biso tolingaka tosola mambo ya kisasa bato bayotala bacomprendre ki baza na bango baventurier un musicien lokwa ibator pakoli mafuta pas de miles l'église moko ya bandoki bon cela veut dire que tosota biso pas joint bafaux musicien toi na fere mwana biso fali po fali bakreaka ye bakreaka ye na nsima fere te mais oyebi ti omatutu bayebi ti fali abima po fere po kofere mida aviaka fere moye fere abeta che oyebi ti mais fali moko témoin nango fali abanga fere makasi ya mare so abanga fere abeta de concert na poto to ndima po fere akomi na niveau na ye 40 000 places Yeswa kita. Mais tous les bébés tamate. Ose le mandeni yangwana des gens. Vérité bande ba fali baba madafoka. Bama oui. Bama madafoka. Ba petit musicien. Moi la ne to ba na beta deux fois na poto a betité. Aka na safere. Bo kita bo mata. Somo yeto ko ya. Somo na pa kalingomba yeto ko ya. Awolo banini. Bino ba ino hérité sa soldat. A beta deux concerts ça la 6500 leye. A petit musicien. Ba si to tiena se. Papa va seki mabe. Moi to ba golo ba seki. Elembani e comme maison mereya, mombo chaya. C'est pas du tout normal. Biso papa va tia deux salles na poto à l'obate au monde mer. Ça publicité to venir à Genève. Devant à Genève muto kwa. Genève za Lyon te. Eza Bordeaux te. Eza Lille te. Ba Lille ba Lyon ça ba France. Donc les Congolais basalaka ebele na ba Lyon, ba Lille, ba Marseille, kuna soki au monde na Bruxelles au monde master na ngobe. Master na maître de Rick Bamangai. Ana Bruxelles wana na mer na ski. Quand mi to bala eto za na libala wana na bela, bana bela. Boza calme. On a Belgique papa va betara sala munene. Ouais 15 000 16 000 places. Peto kokola ngode. Bon ce que boni salle moko il y a 17 000. C'est que dans une semaine, et comme idée. La météo, ça va faire ça à 12 000, 17 000. Ça fait rien à payer beauté qui n'a double épée. Il y a rien à tout humilier en côté. Mais tout ça, côté ma visa. Pour humilier en côté, mais pour ça. Tout n'est pas côté ma visa. Côté ma visa, là, on a pongi. Pour faire déjà, tu as un visa, 5 ans, oui, groupe, un visa, 5 ans, 2 ans, 3 ans, oui. Groupe utaki poto ebit. Mais ba msupe bazwa. Tele les zoba alongwe. Tele les zoba alongwe. Tele ba kenda ki ba kenda ki te. Rizé ana 5 ans. Mao ana 5 ans. Lubasa ana 5 ans. Ferrari ana 5 ans. Mati de Gaulle ana 5 ans. Massa Nabiso Chawal ana 5 ans. Grace Baz ana 5 ans. Omona Nicolas ana 3 ans. Adji Solo ana 2 ans. C'est quand tu es orchestre. Bless créateur. Là on a le bas. Bless orchestre c'est moi. C'est quand on est orchestre c'est bima déjà. Biso bon. Toso là. La ninga groupe kailunga mtazanga vision bit. La vie na Freddy Mark Auzi ana ngala moto belé. Na sœur na biso Vanessa, l'équipe va voyager dans 16 na équipe complète. À part Zobo Antelele, na massa biso monsieur. Ils sont dans le rêve même cas Zoba. Yo ça problème yo longa pas chef. Yo ni ba tuba longa ba wote. Bon somme dans mon éclair. Ya pa kana muso mukolo Zobo ebi. Ya pa ka. Ala tina tinel. Aba OK poto. Héritier moko deuxième délégation na ETT. Yo ce ko kende. Ala na tinel. Asola na tinel. Acha téléphone aza Zoba. Zoba mutali boma moi ni mwana kufa na prison. Ebango Zoba.
bazoba faut traiter bango basoba yo a mystique basoba baebele soki otali biso papa Hervé on a posé que à faire voir batuke ye aza koleka batutu non il mérite presser la gloire soki papa Hervé on a biso 2025 toza na Paris mais kanga data lelo okende poto bana moment toza na poto wana ezalwa bango te oyebi biso bagolo bana mbongo ngamona so na telemi na Roissy pour les événements ngamo déjà le roi n'est hérité la poto yo n'est hérité ngamo le roi n'est hérité la retourne sa salle wana yo mo so na bimi sa vingtaine na miga du nord ba doit belé ba doit landanga oyebi mer na Liverpool sniper ba golo bongo boni couvre golo bongo boni mo kontombolo to telema na Roissy na tongo pour nya kimenzela Roissy na tongo pe bi to na kayu non Hollande yo petit musicien donc le monde mambo ba visa biso 2025 to na poto 2025 na biso poto biso mtolongo li meno aro ti azu sur 30 visa na biso mtolo belagi meno aro longo ye hérité na otia meno aro yibsanga azana muto okale azana mbandate mbandane fabrica sale ka ya bimisa ba iboto ba bimisa ba bina filet ba Patrick Bekam ba bébé Bouchou ye azana musicien temer ambulance misa wera mwana na zoba aibu boire te soki Jamaïque te aibu boire te misa wera mwana na zoba ya mishka misa wera na so la vérité amina sa boire nini bisanga aboire ni ba critu ya lokuta ya salité ya wera force à maison mais moté aboire ngo pe héritier bato bina te tant 20 na wana boy 20 na force ne bini sibat mwana mishka na bandaki zoba musicien ya wera mwana Jerry Spill ya zoba musicien ya musicien da kumuda na pesa kambote muto azapa ya Oliver sniper ba goloa na solo mamba solo mwana Jires ya zoba auta pa vena ba dubuko pa na pesa ba mbote bele mwana arnaqué ya zoba mise na biso abeta pe na on a mise na biso bito bimisa yi avant mise hérité abeta pe na maison mère donc ça kuna mise na biso kuna o faire abimisa uta arnaqué uta dans les néa uta na l'église mabunde lemba muto olia ba 15 bula fufu zoba libumbanye lo wa Robinho mundibu ngulu okomi suna Robinho Robinho ngulu na ngulu ba me ngulu pa fali yo mona mutabongo na Congo pembe posé banati e bazoye le camin te pe date anabat ka ta bonne musique ba oyati na ngwa pese visa yé mutaseka bazo ba visa te soko ye mwana pas d'aché ya zoba auta pa jibe moi le champion vendre wana so ba mission hérité te ba uta pa et pas ya bato champion vendre pas bato mais ba c'est ça la musicien te orchestre bato bombe orchestre bato godéine azona bato ba uta na interprétation ana ba une équipe orchestre pola ya manzanza musique ya manzanza ndeto lembi bandeko Liverpool est ma belle naza nozo ko kato kangete to commencer vers la fin na baki mère baki le mo so bo fini papa Hervé fini bino makasi otala ki na statique na so bo fini ba Hervé na ye to bango tu bazoba taka na cho ma statique nanga batala daki kande za makasi mabeza batu bata na mabeza to on est vers la fin déjà Liverpool na pesa moi le basuka ba dédicace na on a battu so basé occasion d'adoption la grande découverte. La grande découverte, c'est la toute première fois. Mais j'appelle Mbala Liboso pe Asukate. Ceux qui maquillent les côtés n'amboka, au point de faire un aïe, ma bé. Donc des trois boys tout ça bien. Ma billet j'étais comme on a eu arena. Ma billet était comme on a eu arena. On a date moi jusque là eu arena. Biso le tchara date à salité le roi ba zobo ba to fali. Le tchara date à salité. Tourner ni atenda ba tourner tala. Mère, biso ba tourner solo. Auto ça tourner moi ba province à France. Yo moni pesi billet tegamaki. O moni pesi ba concert ngoza. Biso concert à double adresse avec les concert ya Genève ça. Ya te ba tie moké na YouTube le roi moi no héritier à Zoba. Zoba fali à Salampiaka na Québec. En banque ça biso na Canada te. À Salampiaka na Québec. À Salampiaka na Montréal.
asala piaka na Toronto asala piaka na Ottawa ba concert eza ba auto tchango na Facebook omona tchango ba tchango na TikTok Zoba azoba ndenge moko loba Zoba c'est un Zoba fali à 6e classe te bien monté moi mon gars tu Zoba hérité à 6e classe na kimokolo Zoba fali aka Zoba ndenge moko loba ke na le traité ka Zoba na ndanga mambo ya lobi tango de ba Zoba à 6e classe te maman ata certificat zo te Zoba fali ini yena moi sinaye voilà simba na moi sine matami lembi mo yo matama no kitoko yo naturel ya naturel te babamba ina ba fesse babamba ina matoko moi te matoko le mais ça beta la musique te bo de la plus mobile atinda ba to ba finga papa hervé moi sina ye moi sa musique te za merci là moi sina ba lokota ya balabala ba yana ina musique bien monter abota bana bazoba bazwa mwana ezala bon point bino bofinga na ba famille bon mwana zalaka concurrent papa avec za fali eza maman na te mwana na mo bundisa na papa hervé mwana moi c'est yo monte matama bimisa na matanga ya mutu bale ya ko bole mutu matama bimabe biso to ça na pona musique ya Congo défense et sécurité atinda na bazoba na ba manix libandi mutu mo zoba eba na tabuta so wa pere bandi koloba atote papa hervé zoba bon na tote fali nani zoba di coup carrément pour fali mutu na ba salité na musique ya Congo tant on a ba traiter papa hervé zoba bon mo fali ozo diplôme te ozo certificat te moi ndambu tout moi no héritier à zoba à monique la tanga tanga ki mukolo na zo diplôme papa hervé ndaza papa hervé ala posa makambo na te mbongo na likabo nzamba tsaye na tunite yo mona place Moïse yo mona place Moïse à 6e classe Moïse a sala bikamusi na Bible o mona place Jacob à 6e classe que Elia mais ba sala bikamusi o mona place Yesu mona nzamba tanga o mona place prophète Mahomet ya biso ba musulman atanga ba sala bikamusi faire render à sa bongo à la poste à classe T mais bikamusi yo yeba ba faza mayele on même je débit que atangati boya te vidéo ba te ya papa pesa wa dédicace na oyo ya Hamabi biso to ça na pona faire rendez-vous Paris la défense 2025 bon mon on a Paris et ça biso bien on il va plus Paris et ça makamba mike musique ezongi ya omema batu nenge ba wera ba mema batu nenge ba kofi ba mema batu nenge ba wemba ba mema batu na bango banda olobela bango banda ostoni bango balala raté le roi biso nuit et jour oya na chombo la biso papa hervé a plus te déranger papa hervé te soit pesi biso likabo ya visa poto et ça l'a bien ça peut bien et ça l'a bien et ça peut ma famille na biso lisusu bien et ça la plan entourage na ye bien tout le monde sur le camp entourage entourage peut comme kilo ateli ke bui to ba passeport ba tie ba visa to kepoto to sali musala to zongi ni kama ozonga pe ezate boke ika ozonga soute ba problème na ba biso to l'équipe on a ebele po biso to kepoto to zonga po maman wana na kuta zomba manika lena na TV ke ba na poto golo azalo wana ti nguba ndio mona métro le 42 train le 42 golo aza ba mise bazanga succès rizana na lekina na héritier rizana ton sa salle wana tala moi ba tembo héritier so wana to sugi ça to beta ilunga to risé na ko ta faire la production ça la 6500 places invité spécial papa hervé ça la ne bukanit moi je me zanga nango na mo tsoko na statique risé la gola ga chanter bo so bala risé ilunga marka house nzambe équipe à faire gola ramutu ko accompagner ilunga to risé invité spécial kaka faire gola la biso ba gola sur biso ba visa toké tala bazaba beba mabe après c'est disant beta deux fois to trois fois deux fois non c'est troisième jour feraye to banda pena vendredi samedi dimanche scène musicale wana et bukani billetterie tala 20 minutes billet tala risé moko aleki héritier ilunga moko tala Igor Lubasa vice-président Igor Lubasa le Kambe ara le héritier ala kara danger ala ndako danger kenda poto ayaka kenda tibetas na tinda batu poto Igor Lubasa donc héritier to leki na nyoso kuna mambo ba to ate monsieur sinon kaka osuki ka wana aucun des amers de la moni to moni kolo kan des amers mais no dimne bino tili fobo so yé na za bilambe za ilongia kitoko za mbongo za bokeba
Vraiment, merci Liverpool, merci pour la disponibilité. Merci. Hein. Moi, on a passé dans le micro. Ah, il a passé le micro, donc à ce qui n'est pas là. Équipe complète, il voiture, juste Kiri, il y a gare vendeur, il y a Mituka ville à Kinshasa. Na pesi mbote na master na Sam Semito na pesi mbote na PDG Isaac hein Isaac ya PDG Tetendai bambote belé na pesi mbote na Fabrice KMB bambote koma pa ya Debile Mbouyi Maître John sans oublier André Ayou na sima pa du peuple na pesi mbote na tonton Arthur na bosani nani suna bosani nani suna bosani lisusu ya biso de la voiture bon bakoya na pesi mbote na nga lisusu koma pa ya maître d'Eric Bamwanga imotema ya mère Anaski na Bruxelles banangola rendez-vous actualité tout c'est là mandé qui nango bien toujours bosombara habillé Afrique du Sud maître Ginoré là il y a Kiki de Paro bama de Captain Alvin Bouka sa présent Goudune bamoko na Captain Jobu ya biso la bonne santé Chris Ramsès King bon séjour à Paris Mambo Tebele on est ensemble. Ok, merci beaucoup Liverpool, merci vraiment pour la disponibilité on comme na suka ngapi na l'équipe ba mon pesa ba salutation na ba directement, je vais dire merci à mon amie Christelle Limayo depuis Belgique, ma copine chérie Faber la Diva, Fabrina Bassi, un gros bisou nayo, sans oublier ma famille Egonabi, mon papa Lucien de Mingongo, maman Sera Diabaté, on est sur le moment où on et on soutenir, merci Nabino, ma maman chérie bébé Eben Nafissa, ma tante Mireille Egonabi, je vous aime trop, tout ce qui a pour aller, je sais bien que à l'issue Liverpool. Pour tout cela, merci. Je vous remercie. Au revoir.